j'ai cette expérience là lokola mwana nanga Moïse azolia na bouilli tant on a préparé pour alia souvent avant na pesa ye bouilli na soufflaka ezala moto te et comme tie tie kolia avikate. Et puis Moïse lokola comprenait le système de Joana azalaka patient ceux qui ne sont souffrent na pesi aller. Mais ceux qui te taliban na mususu ba obazana ba bébé okomona zolela ba laisser noki. Mais maman ceux qui azo souffler eza alingi te mwana azika. Eza bongo na nzambe na biso. Donc pour nzambe apambola yo bolamu tope amema yo na bisika okei a préparaka nanu. Alinga ko pesa mbangu te de peur que obunga nzela. De peur que ozanga contrôle. De peur que enyoko la yo. Diable azana eti mwana musala. Mwana musala lokola ayebi azana ba misale beli ba makabebele ko sala. Mwana leka leli buyi azuka kambala moko. Puma ya moto alesiye. Omuna mwana kangi naziki pona nini? Etali na ngoyete. Ye azogane tana makamune mususu. Mais mwana leka moni angelesa ye rapidement akanisa asunga ye. Menjoka na reta osunga ete akozika apwa leli yangona omona mingi oyo bazokendaka epa diable. C'est pourquoi diable apesaka noki nzambe aumi saka nzambe soki apesaka noki te eza parce que azo préparer yo tango ye akopesa yo onyo komate oyeba na ko gerango ozala mature. Mais diable apesaka noki pona nini etali ko yindela yo ler yo zi okanisi zo sunga yo menjoka nde eza pona destruction na yo. Eza bongo mwana musala na mama le balesa kabana. Mwana musala beta ango show po ana makamune mususu. Mais mama ana motema kokita. Donc juste na zwi exemple na pona ko talisa biso ke oyo nzambe abongisaka pona biso ezalaka pona malamu na biso. Ya est-ce que yo na vi oyo ozomene na oyo ozosalana nzambe akokoza na ngambu na yo? Est-ce que ya solo yo oza capable de koloba ke nzambe akosala banguna na yo banguna na ye? Te ye moko nzambe deja akomi monguna na yo. Pona nini ozo tambola na buzoba, ozo sala oyo kutu. Donc nzamba sunga biso vraiment nzamba sunga biso mes bien-aimés. Jésus revient bientôt, es-tu prêt? Nini ngo oyo ezo distraire yo nanu? Nini ngo oyo ezo kanga yo nanu? Yaya balobi na biso na tonga lelo to obéir to sala planement correctement oyo nyonso nzambe asengi pona biso ya soki nzambe apekisi yo kindumba eza pona bolamu nani pona bolamu na yo moko pona bolamu na nga moko soki nzambe apekisi yo makambo oyo nyonso eza mabe oyo toyebi na kotanga na kombo te ya eza pona yo moko bakwiti mbongo na yo moko ekomi soki zengi. Mais nzambe apekisi yo bakwiti wana eza pona avantage na yo moko me bien aimé to fungola misu to zala éveillé to lamuka na pongi diable a distrait biso na babilo mwa mike yo zo kanisa yeni muto zo pesa eloko te azwa kaka oyo ya nzambe. Asalela kama yele oya yo moko bango wana bakosi okota na baloge babakisi eloko moko te. Donc oyo nyusu bazosalela eza oyo nzambe a placer deja kati na yo. Tolongwa na distraction tosala o nzambe alingi pona biso c'est par là eza condition pour nzambe a défendre. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous présenter bino bana obozo mona na bilili pe
pe ba difficulté toza nango na bandaki mosala oh ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté eza mingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté à futela bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili, bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Napesi Nzambe merci pour cette matinée de grâce. Na sali méditation na livre Exode 23, du 20 au 33e verset. Mais na zui leçon nanga onangi na partager na biso dans 20 tina 22. Bible nanga lobi boy. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que je préparais. Faites bien en attention à sa présence et écoute-le, ne lui résiste pas. En fait, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si vous lui obéissez pleinement et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Nzambe aza malamu. Alobi atie ange na nzela na yo, na nzela na ngai, abatela yo, atambola na yo elongo, kino bipai oyo ye abongiselaki yo ozala, kino na destine na ye, na yo, Nzambe atia déjà ange pembe na yo, atambola na yo, mais alobi, moi je oyo atia pembeni na nga, to pembeni na yo, alingaka na ye masumu te, alingaka na ye rébellion te, alingaka na ye buzoba te. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, Nathalie na verset 22, alobi, si vous lui obéissez pleinement, alors en entièreté, sans exception aucune, c'est alors ye akozala monguna ya banguna na yo, akozala na ngambu na yo, pona koyeba na ko défendre. Donc c'est Sabaoth, l'Éternel des armées, le Dieu puissant dans nos combats. Mais à condition que tout ça là oye a séparé. Mais bien aimé, na réfléchir un peu, Nzambe soki otali mibeko oyo ye apesa biso, ezaka toujours na avantage na biso. Mais par contre les diables, ba loi oyo ye atia liboso na biso, ezaka na désavantage na biso. Nakopesa exemple moko typique to comprendre facilement. Omoni maman tango azolesa mwana na j'ai cette expérience là lokola mwana nanga Moïse azolia na bouilli tango nazo préparer ye po alia souvent avant na pesa ye bouilli na souflaka ezala moto te et comme tie kolia avika te
Et puis Moïse, le gars comprenait le système de Joana, azalaka patient, ceux qui ne sont souffrés n'a pas si aller. Mais ceux qui te talibana, mususu ba obazanan ba bébé, au commun azolela, ba laisse noki. Mais maman, ceux qui ont soufflé, ils ont alingi témoin azika. Ils ont bon na nzambe na biso. Donc, pour nzambe apambola yo, bolamu tope, amema yo na bisika okei apreparaka nanu. Alinga kopesa mbangu te de peur que obunga nzela. De peur que ozanga contrôle. De peur que eniokola yo. Diable azana neti mwana musala. Mwana musala lokola ayebi azana ba misale beli ba makabebele ko sala. Mwana leka leli buyi azuka kambala moko. Puma ya moto alesiye. Omuna mwana kangi naziki pona nini? Etali nango yete. Ye azogane tana makamune mususu. Me mwana leka moni angelesa ye rapidement akanisa asunga ye. Mais njoka na reta osunga ete akozika apwa leli yangona omona mingi oyo bazokendaka epa diable. C'est pourquoi diable apesaka noki nzambe awumisaka nzambe soki apesaka noki te eza parce que azo préparer yo tango ye akopesa yo onyoka mate oyeba na ko gérango ozala mature. Mais diable apesaka noki pona nini etali ko yindela yo ler yo zi okanisi ozosunga yo mais njoka nde eza pona destruction na yo. Eza bongo mwana musala na mama le balesaka bana. Mwana musala beta ango show po ana makamune mususu. Mais mama ana motema kokita. Donc juste nazwi exemple na pona kotalisa biso ke oyo nzambe abongisaka pona biso ezalaka pona malamu na biso. Ya est-ce que yo na vie oyo ozomene na oyo ozosalana nzambe akokoza na ngambu na yo? Est-ce que ya solo yo oza capable koloba ke nzambe akosala banguna na yo banguna na ye? Te ye moko nzambe deja akomi monguna na yo. Pona nini ozotambola na buzoba, ozosala oyo kutu. Donc nzamba sunga biso vraiment, nzamba sunga biso mes bien-aimés. Jésus revient bientôt, es-tu prêt? Nini yango oyo ezo distraire yo nanu? Nini yango oyo ezo kanga yo nanu? Yaya. Balobi na biso na tonga na lelo to obéir to sala planement correctement oyo nyonso nzambe asengi pona biso ya soki nzambe apekisi yo kindumba eza pona bolamu nani pona bolamu na yo moko pona bolamu na nga moko soki nzambe apekisi yo makambo oyo nyonso eza mabe oyo toyebi na kotanga na kombo te yaya eza pona yo moko bakwiti mbongo na yo moko ekomi soki zengi. Mais nzambe apekisi yo bakwiti wana eza pona avantage na yo moko me bien aimé tofungola misu tozala éveillé tolamuka na pongi diable adistrait biso na babilo mwa mike yo ozokanisa ye ndi moto azopesa eloko te azwaka kaka oyo ya nzambe asalelaka mayele oyo yo moko bango wana bakosi okota na baloge babakisi eloko moko te donc oyo nyonso bazosalela eza oyo nzambe aplace deja kati na yo tolongwa na distraction tosala oyo nzambe alingi mpona biso c'est par là eza condition mpo nzambe adefendre biso mpo banguna na biso bazala banguna nzambe esenge na biso totosa maloba nzambe nzambe asunga nga na yo totambola lolenge oyo ezopesa ye lokumu. C'est par là à défendre biso. C'est par là ange oyo atiaki pembeni na biso akoyeba na ko réagir akoyeba na ko protéger biso akoyeba ko défendre biso. Nzambe apambola biso nyonso nalingaka bino mingi nzambe amona bino ba oboko yoka pe boko salela tokomona bolamu na nzambe.